pasi mokimbangu mbote na bino banso besika bozwami lelo lisusu ndenge ezali bomesana na biso tolingi kolakisa bino pe kolobela bino masolo monene na pasi mokimbangu oyo tokolobaka ntango nyonso na kati na émission masolo. Émission masolo ezali émission ndenge toyebeli yango ekolobaka obele masolo ya monene na pasi mokimbangu pe libota na ye e lingomba na ye mobimba. Kasi na mokolo lelo na kati na émission masolo ndenge tokuti koloba yango émission masolo oyo ekopesa makawa bino ndeko papa Lambert Makwemimo pe na lisungi ya bandeko na biso nyonso tozaka na bona kati na émission masolo tokomona na lisungi ya papa Patrick Mongo pe papa Edizola Ndonga papa Tony Diangenda JP Biboko biso nyonso na kati na émission masolo nde tobongiseli bino na masolo ya mokolo ya lelo. Ya solo bana pasi mokimbangu na kolobaka ngo tango nyonso bana pasi mokimbangu ezali kaka te ba oyo bakobenga makaba kimbangu kasi bana pasi mokimbangu esika nyonso zali africain nyonso congolais angolais africain nyonso dali bana pasi mokimbangu nde lelo masolo oyo ezali nde ya bino kasi masolo ya lelo tokolobela thème na ezali nde tokolingi tolobela ezali ke le jour suivant tomoni ke bato nyonso tobandaki kozela bauti na kati na centenaire bakendaki centenaire basi tosepelaki centenaire besika nyonso bana pasi mokimbangu bozali tofetaki centenaire ya papa Dialungana Kiangani moko kati na bana ya papa Simokimbangu pe biso bana na ye na bana pasi mokimbangu na mokola lelo nde tomoni ke na kati na émission masolo tolobela bino masolo na monene na bango ya papa Simokimbangu yango lelo toye na kozala ngai moko te tokozala mama na biso mama Fifi Ndongala oyo tokolobela bino masolo ya monene na pasi mokimbangu kasi na thème na biso le jour suivant les jours suivants lingi kolobake mokolo oyo nzambe akosalaka likambo na ye nde na mokola lelo tomonaki biso nyonso na le 25 mai oyo ya centenaire ya papa Dialungana Kiangani Salomon papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ye moko papa balobaki na biso ke na tango biso tokozala te mwana moko oyo abongami oyo bakolanda matami na biso nde ye wana akotikala akozala na bino et puis esika oyo kiti oyo soki obongama te okokosala 2 jours to kokovanda na kati na kiti na te nde na kati na mokola lelo tomoni papa Simokimbangu Kiangani aza na biso depuis papa batiki biso le 25 mai 2016 na centenaire alobaki na biso liloba ye alobaki ke esengo monene nzambe abombeli biso ata kutu bakoko na biso esengo wana oyo nzambe abombeli biso na le 25 mai bamonaki yango te totala kaka biso moko yango wana lelo na kati na émission masolo pe ye alobi susu promesse ya nzambe na ya mutu ekokani te nzambe soka apesi promesse na ye suka ekokokisamaka kasi mutu soka apesi promesse apesi yo promesse nde bakoki kobaluka na ye yango wana nde oyo atiaka elikia na nzambe na ye nzambe abosanaka ye te yango wana mokola lelo na kati na maloba oyo papa Simokimbangu Kiangani nalobaki le 25 nde ngai na bandeko na biso nyonso na kati na émission masolo nde tokamata na mama Fifi Ndongala nde tokolobela likambo oyo le jour suivant mama Fifi na kanisa mbote na mbote papa Lambert pe na kopesa mbote na bandeko balandi nyonso ya radio télévision kimbangiste esika bino nyonso bozali na pesi bino mbote mingi. Merci mama Fifi na mbote oyo pesi balandi o bakolandaka biso na kati na émission masolo pe kati na mokili mobimba bana papa Simokimbangu esika nyonso bango bazali to pesi bango bambote mingi pe na kanisa na mbote oyo pesi bango pe bandimi esika bazompa pa mate bakoti so kati na bandako na bango po eta kolanda émission masolo mama Fifi na kati na mokola lelo na émission masolo ndenge to wuti kolobela yango to kolobela thème na sizali le jour suivant oyo nzambe esika mwana mutu akolembaka nzambe akoya kosalaka makambo na ye nde nzambe aya kosepelana papa Simokimbangu Kiangani wuti kolobake mapamboli ezali na muto nyonso mona papa Simokimbangu na le 25 mai mwana nyonso papa Simokimbangu mapamboli ekitelaki ye yango wana thème na biso ya lelo ezali le jour suivant mama Fifi yo koloba na biso nini na kati na thème oyo ndenge tobongisi yango okoloba na balandi na biso nini na mokola lelo. Merci papa Lambert dès le début na makambo nyonso oyo wuti koloba les jours suivants papa Simokimbangu na 2007 début à 2016 soki bandimi ya papa Simokimbangu ya solo bakotoko yo kaka alobaki na biso ete makambo minene ezali na ane oyo
Pe papa lokola asalaka likambo na ye te sans que a prévenir biso apesaki biso nzembo insistaki mingi na kati ya nzembo wana mpona nini kolakisa kaka na bandimi na ye ke ye akolembaka biso te so nayebi nzembo yo moko yebi alobaki botika koyimayima bobanga eloko te wana ezalaki liloba ya nzambe kati na bana na ye papa Lambert na ebandeli na koloba nanu bon. Merci Mama Fifi na kati bandeko na biso bana pasi moki mbangu ndenge tozali kolanda na kati na émission masolo ezali kaka bino kolobela masolo ya monene na pasi moki mbangu. Mama Fifi alobi na biso Mama Fifi Ndongala alobi na biso botika koyimayima bobanga eloko te. Totalaka papa Simoki mbangu kyanga na uti koloba na biso ke mapamboli esengo oyo ya bongisi na bana na ye même bakoko na biso bamonaki yango te. Totalaka grandeur ya likambo Mama Fifi esengo wana oyo ya monaki mais bana papa Simoki mbangu lelo bakumi ya kolemba yango wana doko na nzembo oyo butoloba na moni ke tokoko ko tiango beto vendre sango na beto tia nzembo to tia papa Lambert parce que yo po lobi lisusu les jours suivants ngana ngina o mekana ko développer si général ezali kamunene malamu to senga na régie sika bandeko so pai papa Patrick Mongo oyo azali na bandeko so no bazali na kati na sima ba mekana ko tila biso nzembo botika koyima yima. Dale jali konyo kola bino bana kukulunga Ata kumika dale jali konyo kola bino bana kukulunga Otala ndenge mokili
merci à solo bandeko balandira de télévision kimbangiste touti komona ndenge nini papa Patrick Mongo oyo na mokola lelo azana kat na régie auti kotela biso nzembo botika koyimayima touti kolanda yango na kimia nyonso botika koyimayima bobanga eloko moko te. Mama Fifi yo mto uti koloba nzembo wana nini oyo lobina so na kati wana papa nzembo wana so na yo pesa nga sai pona moni vraiment ke nzambe ndenge na loba ata so ke nzambe kati na bato ayena ya vandi na ye na bato talaka ka nzembo ezo botika koyimayima bobanga eloko te alobi ata komikakatano ezali konyokola bino bokolonga. Donc papa Simon Kimbangu aza ko assurer bisa alobi ngai naza ko assurer bino ke nga nazali nzambe at bokolonga soki na kela papa fumalongo lisusu po yepe alobaki yango papa fumalongo petango ni sasa ko loba biso kaka likambo elonga. Donc bango eza na kaka elonga. Donc papa yango na lobite nzembo na botika ko yimayima bobanga na bino eloko te sa esengo eza sai na bona na nzambe. Merci Mama Fifi, merci balandi bodali kolanda biso na kati na émission Masolo ndenge to uti kolanda Mama Fifi ndongala auti ko basoto tika ko yimayima mendeng na uti koloba na biso ke thème na biso mokola lelo ezali le jour suivant. Ce qui to lobeli yango to monique ya solo papa Simon Kimbangu tango ya yaki avant kende batunaki Mama Fifi awa nkolo zoko kendo tikeli biso nini ya lebaki na tikeli bino mokana nzambe Bible na kanzo yebi yango albaki Bible yango na lelo na kati na émission Masolo le jour suivant to zui na kati na Bible bande ko na ngai to fongola na Luc 7:11 à 16. Na Luc 7:11 à 16 kuna Mama Fifi ba olobi na biso ke muta komeli biso zalaki Luc azalaki apôtre nkolo Yesu te mazalaka na ye docteur makambo ya komaki akendaki kotuna yango na mama na nkolo Yesu na tozoloba Jésus de Nazareth. Mais na makambo uti ko baso balobi na biso na kuna na jour suivant bande ko zali kolanda biso ezalaki nde veuve mama moko akufelaki mobali akufeli mobali na ye na kati na lisolo mama wana na Luc nde wauti koloba na so o Luc auti koloba na biso mama wana akufelaki mobali mama wana espoir ezalaki lisusu te amoni ke ndenge mobali azalaki na mobali azana bana sikoyo akosala nini na vie lobi akosala nini pamba te atali le passé bazalaki na ngonda mobali na ye atali présent mobali na ye alali batie mobali na kati na cercueil mais ayebaki te ke Jésus azali mwana na nzambe ayebaki oya kosala mobikisi lobi nango les jours suivants. Maman wana komaki désespéré mais kasi les jours suivants batie mobali wana na cercueil baza ko kene ko kundaye Mama Fifi mais tango bakomi na nzela groupe ya batu na cercueil ba mona pe kuna Jésus de Nazareth pe na groupe na ye ya batu bazali koya mama wana espoir nyonso esilaki mais Jésus a tuni mais oyo bazoya na ye kuna nani na kati aza na kati na groupe wana balobi na ye ke tala mutu wana akufi baza na kati na cercueil atali na kati na groupe oyo Jésus yepe chef peloton ya groupe na ye mais kuna mutu na cercueil mais Jésus alobaki mama tika kolela bakamati cercueil wana bakitisi yango Jésus asalaki nini abimisi alamusi mutu wana le jour suivant nzambe alamusi Jésus alamusi mutu wana pona kolakisa ke mama wana akomaki na donc akomaki ya kolemba désespéré ayebaki sute na kosala nini mais kasi Jésus asalaki nini alamusaki ye biso pe to ko lelo na papa Jésus soko tali ke na Esaïe anosaki yango ke molimo santo akoya totali na Jérémie pe anosaki biso papa Simon Kimbangu to yebi ke le 6 avril papa Simon Kimbangu aye ko lamusa na butu mobimba batu bandimaki te mama kantondo pasi ya ndenge wana Mama Fifi na pasi wana azalaki nango kasi le jour suivant batu bazalaki désespéré ba monaki ke biso esili nango kasi le jour suivant motindami yankolo Yesu obalbaka l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu asalaki nini alamusaki mama Kianton. Papa Simon Kimbangu Mama Fifi abotama le 12 septembre 1887. Donc 1887 au moni 87 papa Simon Kimbangu ndenga alobaki Mama Fifi tozana lingomba moko ya kitoko ndenge alobaki ke akobota malisusu na 1910 avec akobota malisusu na 1918 na 1918 le 22 mars papa Diangenda yoko botama avant na mokoto numéro 87
87 on est dans les chiffres 8 na 7 papa diangenda tiki biso na mokili oyo le 8 juillet donc 8 na 7 donc baza batu moko baza donc to ko baké les jours suivants to zongi na kati na les jours suivants papa Simon Kimbangu aye ko la musa mama ki antondo elingi ko lobake biso bana na Nzambe na makambo yo tozala kateke tozala na nini teke na bolembu ke lokol papa Simon Kimbangu ayaka kati na biso kasi atiki biso tala pasi ndenge ye na kati na Afrique yango papa Simon Kimbangu azali wapi mais Nzambe eyala bakangi yo na kati na molangi ezala batio na kati na cercueil le jour suivant Nzamba ko sala nini akobimisa yo eyala batu batelemeli yo ndenge nini mais le jour suivant Nzamba sala kanini akolongisa yo ya solo likamba les jours suivants eza likamune nga kuti na lobango les vrais adorateurs ya papa Simon Kimbangu pamba te toza ko mona biso mo tozo mwa mokili ndenge ningani tozo mona même bisika biso tozali tozo tala bana na Nzambe balembi bato bazali ko se poser ba question tata maman azo poser mais pourquoi est-ce que Nzambe pourquoi papa Simon Kimbangu pourquoi makambo ya boye ezali ko komela biso tata maman tokanisa monene na pasi Simon Kimbangu ndenge papa Lambert auti koloba na biso ete banda 1887 tata molimo mon santo ayela biso kati na mokili aye na biso aye lisusu na papa diange na tango tozali na ye na papa Simon Kimbangu kiangani apesi biso Nzembe botika koyimayima eseke ayebaki tina ayebaki ete makambo ya minene koza ekoya ayebaki ke bana na ye mingi ya tata Nzambe bakolemba kasi yo mwana pasi Simon Kimbangu ya lobi yeba mongongo tata na yo tolanda nzembo oyo uti koleka ete botika koyimayima atako mikakatano ezali kotungisa bino bokolonga nga nazokanga makana nzembo wana nazomituna ngabi pourquoi papa apesaki biso nzembo oyo papa Lambert pourquoi papa apesaki biso nzembo oyo les jours suivants ndeka yo lobi apesaki biso moi je crois que na moment oyo ya bapasi ya wana nde Nzambe asala ka minene oyo mona ke mwana Nzambe alobi Nzambe vraiment azali kati na biso ozomona okokumisa Nzambe na mondenge mususu soki malikambo yeli yote ndenge nini yokoyeba ke Nzambe azala ndenge nini yokoyeba ke papa Simon Kimbangu azali Nzambe molimo mosanto papa Lambert so ikokoki ko bade ko lobana yo pona likambo ya le jour suivant o ezali sujet moko ya psia munene ko pesa makasi ngaso nazokango namona nazomona sai moko nazo comprendre que tout. Merci ma fifi na kanisa bande ko balani radio télévision kimbangiste soki tozali ko lobela les jours suivants dali les jours oyo Nzambe asala kalikambo na ye lelo oyo ata pasi yo ndenge nini soko tielika na Nzambe tozo komona le passé makambo yelekaki le passé angai bakanganga na famille ongai basalaka nga boy mais les jours suivants Nzamba ko lamusa yo Nzamba ko telimisa yo ezalo botaka te osali ba 10 ans ozala ko bota te mais les jours suivants Nzamba ko sala nini okobota ezala ke ozana ba pasi ngana zwaka musala te nga papa Simon Kimbangu kianga na lobi mapamboli na ye na ba oyo bakendeki ba mataki na Yerusalemi pamba te papa diange na lobaki est-ce que Yerusalemi ezali te o Yerusalemi ezali kilongo ezali te o kilongo ezali ngana kangisi bino nyonso bozala esika moko yango monaki ke papa Simon Kimbangu azali Nzambe oyo tokoki kokota na doute te azali Nzambe oyo asali makambo ya ndenge na ndenge totala lokola nde papa Simon Kimbangu nana ngo atindaki ye eloko nini ezangaki papa Simon Kimbangu mafifi aye na Kinshasa aye kosala musala mais tango azozonga na ba Congo pa ketala bana na ye tala bandeko ne bazo futa ye te etant que pointeur na société aye kosala na kitambo bazo ko futa ye te ba camarade ne bayokeli ye mawa balobi malamu to sangisa mwa mbongo to pesa papa Simon Kimbangu po ete lokola azonga ne na mboka lokola azonga akokozonga maboko pamba te est-ce que papa Simon Kimbangu azangaki mbongo mama fifi azanga kimbongo te metala likambo ndenge ezalaki ba camarade na ye basangisi mbongo bapesi papa Simon Kimbangu tango bapesi papa Simon Kimbangu atali kozonga est-ce que papa Simon Kimbangu ayebaka teke na Kasangulu tata mfumfu atali na kobotola nzombo te ayebaki yango po ete bato na basangiselaki mbongo baloba teke bisonde soki biso to pesa ke asali asombeli yango nzombo mais tamfufu abotoli ye nzombo na Kasangulu papa Simon Kimbangu azalaki na nini ezaki ja tracé ayaki batole bazokoloba ke bato moni na kati na mokili groupe moke bimaki bato so Fumu Kimbangu tos bakimbangiste basepelaki mais lelo bazali wapi pamba te basaleli na solo te
bayefu bazolobela mfumu kimbangu batie photo na ye liboso fallait ba continuer likambo na bango bazaki ya mfumu kimbangu bo bazokolobela ingeta kasi bakamati so bakimbangisa babandi kobeta bango babandi ko babomi même nini yango tolobaki ke papa Simon Kimbangu oyo alobaki ke oyo nkoleso alobaki ke natindeli bino molimo mosantu na Jean akotikala na bino seko na seko. Papa Simon Kimbangu aye aboti bana na ye misato bana na ye misato baboti bana na bango donc bakotikala oyo bakotikala seko na seko. Yango tolobaki ke mwana papa Simon Kimbangu ezala uzana pasi ezala uzana nini yebaka ke les jours suivants nzambe asalaka nini akosala likambo na ye tolela lela te ezala pasi yango balobi na yo ndenge nini mama Fifi kolela te na bande kozali kolanda biso yebaka ke nzambe akosala bakamusi na ye mabondeli nde yango ezali monduki ya monzimi na yango bandeko nanga tozali toujours ka ko continuer na kati na émission na biso émission masolo o tozali ko lobela na kati na sujet na biso ete les jours suivants ata komikaka tano ezali na yo lelo ozo yeba te na kosuka wapi ata famille na yo ebwaki yo ata ko batu ba moni yo pamba ndenge batanga to soso to tangine na pisom 3 ndenge ezali koloba kasi nzambe atiaka jamais bana na ye yangwana esengeli na biso to kumisaka nzambe to sanzola kaye nzambe na biso to yebiye nzambe kati na bana na ye papa Simon Kimbangu kiangani yende kati na biso esengeli na biso to kumisaka epo ya tika biso jamais epemelo na biso ezali bobele ye neto bombe mina sa loboko na ye yende azali nzambe oyo azali kosala ete biso tozala lelo to tika kolemba mwana na nzambe alembaka te kanisa tata mama ndenge na utei koloba lisusu yo zo sambelo lai na butu bomoni papa ye asaleli ya minene kasi lelo ozomona mikakatano olobi ete nzambe aza pozo ko se poser ba question ya solo lisumu oyo tata papa Diangenda azali kolinga te lisumu ya désespoir papa Diangenda azali ko monta ko nyonso photo zana konzima papa Lambert ya solo likambo yo ezopesa nga esengo moko na kokumisa nzambe pamba te tozali na lingomba ya solo bandeko nanga tozali na lingomba ya solo yo mtozali kolemba telema tata mama obengami elombe babi bisonde bilombe ya molimo tobenga bilombe ya molimo foza tozala makasi pamba te kozala elombe ya molimo eza eloko mukete molimo mosantu aza kobundisama molimo mosantu makamwa minene aza kosalela biso yo za elombe ya papa Simon Kimbangu bongo yo lobi ete ngai ya pete te photo to mériter ngo vraiment to ko mériter on a nini na ko to saka kande balobi na so bolingo to za bana bolingo mibeko pe misa ma bondeli nde ya ngwane kolongsa na kolanda yo ona biki sama wete lo bingo ezali na yo atako bangu na bango tungi sama Sama, wete lo bingo ezali
merci balandi ya radio télévision Kimbangiste, merci bandeko yo pesi confiance na kati na émission masolo pona kolanda kabiso lelo tolobi na bino ke tolobi na bino biso to kokotanga na Luc ndenge to wutu ko lobango 7 11 à 16 et puis to kolobeli thème de les jours suivants lelo ato leleli na likambo eleki ya eza ya passé o leleli nango pamba te makamune lekaki ya passé mama Fifi o leleli présent na yo kasi les jours suivants ali ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu akolongisa yo. Wana mutayeba ango te ye moko kam tayeba ango tango ya salaka ezala elo. Muta ko yeba ango te. Pamba te lelo omoni na toza na témoignage moko ndeko na biso moto no sala na ratelki, tozala na ratelki. Ndeko wana ça fait banda ye na poto ça fait 15 ans. Ngala yeba te kazaka na mukanda te. Bandeko na ngai azaka na mukanda te. Ndeko wana batu bakoma ko critiquer ye. Yango yo kendaka kamba te pona nini kaka ko filma kaka awa bongo pour ko kene filmaka na kamba te mendeko wana alobaka na yelo ko moko te batu bako critiquer mais wana ezala qu'il est passé mais le présent ndeko wana akomi papa Simon Kimbangu kianga ni mukanda na Kikongo ndeko na biso moko akena nkamba ba pesi ye akena mukanda papa Simon Kimbangu kianga na lobi na ye soko zongi na lingi na mona ye na jiye aya awa. Wow. Na lingina mbona ye na jiye aya awa ndeko na biso na ya ratelki kaka na ba centenaire ya bandi kolela mena ko sala ndenge nini mais nzambe tala les jours suivants nzamba sala kalikamu na ye mais ndeko na biso moko boye aya tunya bi oh mais yo lokolo kotsa makamu na préfecture pourquoi que na retourna na préfecture te il parle bike malamu na kene pe ko tuna akoma na préfet babi mais monsieur mukanda na yo et c'est basala ngo déjà sala kanango awa tala nzambe oyo biso to landi et sengo na libota donc nzambe soko landi papa Simon Kimbangu na solo papa Simon Kimbangu et ala batu baseki yo ezala batu balobino makama ndenge na ndenge ozana maladi ya ndenge na ndenge ezala bakanga yo na kati ndenge tozana kati na ba famille batu mingi bakanga bango bakwa ko bouger te awa na poto to mema ngambu mama Fifi ndenge to yana ba famille ba kanga mais nzambe soko tie like na papa Simon Kimbangu les jours suivants nzambe akosala makamusi na ye yango to komona ka Satan mama Fifi ako utilisaka ba domaine mingi o ezali komonta biso pasi ndeti domaine spirituel azali ko tala lelo Satan ndenga komi kokota na biso na domaine spirituel pona nini tala ndenge bato bana papa Simon Kimbangu bakomi ko wanga na papa Simon Kimbangu mais Job awanga na kinzambe na ete malgré tout Satan kendaki epai ya nzambe akepa ya nzambe ke Job nenga azali wana soko longoli ba richesse za nango olongoli bana olongoli nini mais akowanga na yo mais Job asalaki nini atikalaki ko wanga na nzambe ata mukolo mokote malgré tout pasi alobaki ezala pasi ezala sengo ndenge Jésus de Nazareth amemaka croix na etina Golgotha comme ça kango na Golgotha abwe atikaki yango te azalaki nango kaka pona nini ayebaki eloko atali ko sala Job pe asalaki yango monike Satan azali kokota na domaine moko spirituel ko lembisa biso bana nzambe bana mingi aye auti nkam mendenge ni centenaire ngwe uti ko leka to kanteki ke to kozwa soki ba nini to zui yango te et les jours suivants nzamba sala nini asala kamamu sinaye to zala lokola Job alembaki te awanga mukolo mususu Job ali etenue na ye Satan ali kota Satan ebika ke alimudi alingo wangana mais tanga tie nzambe na ngana ko wangana ta mukolo moko te nzamba lobi tale sengo ya mwana papa Simon Kimbangu kanga na lobi to komi na pembe mapamboli alobi esengo yo biso to komona bakoko na biso batikala komona yango te liloba ya papa Simon Kimbangu ekokokisa makaka ke na domaine moko sute la kasata ko utilisaka mingi domaine physique tozali komona bana papa Simon Kimbangu mingi bakomi kobela ba maladi mingi tozali kobela ezali maladi moko eza ya biso te ya nzambe te kasi batu na mokili bazali kokotsa maladi wana olobaki na papa na compléter mama Fifi kasi pardon mama Fifi pardon eza émission masolo na tikilo malo mama Fifi toke na domaine physique soko ko continuer na domaine spirituel na utolo ba ya Job na tikilo malo tana kolobela kalikambu o to moni lelo to kolobela lobby oui
oya eleki mais siko makambo tozo vivre nango totala na kati ya lingomba makambo tozo vivre nango bana tata Simon Kimbangu balembi bazo mituna bazo lokasi papa na biso nazo répéter so papa Simon Kimbangu kiangani ayoki sarabana esonité ya lobaki likamu moko soki papa Lambert oyebi alobaki alobi makambo ni sezo leka suka nango na yebi nanga en place ko sukela na yebi nanga donc to vraiment to bana pas Simon Kimbangu nazo telema kasi to telema to za makasi na mabondeli to yeba ete papa Simon Kimbangu solo azali nzambe to kanisa oyo ya salaki to kanisa ndenga tikaki makamune nyonso aye kati na biso avandi na biso avanda na ye nzambe kati na bato ngana lobango nzambe kati na bato aye na ye avandi na biso pa Lambert papa Simon Kimbangu avandi na ye na biso nzambe avandi na ye bato bazosala bango makambu comme si azomona te mais ya azali sentinelle azali salobi na azali sentinelle ya lalaka na ye pongi te azomona na ye nyonso pomba te to comme la tango asuka ye moko alobi yango fo likambo ya mwana ya mutu moko na moko yebana yo tata mama oyo tango nyonso tozali ka ko continuer tozokasa nde papa Simon Kimbangu azomona biso te kasi azomona na biso to fandi to lembi to komi kokota ba doute to longola nde ba doute papa Lambert so la ko bakisa côté spiritualité tozala nde makasi na mabondeli makasi kaka na mabondeli esika tokenda kotelemela eyebani nango kasi tokokisa mokano ndenge nzambe asengi biso toyokani tokokisa yango mpe tokokisa yobongisa papa baoyo toza mosika toye te biso nyonso toza na kati ya mapamboli wana oyo bakoyoka motema mpasi biso tokomi te tokendaki te oyo atiaka elika na nzambe na ye akobosanaka ye te na ntango ya mpasi na ntango ya bisengo nzambe azalaka na biso ntango nyonso toyokani antuka ndenge kaka Nicodème akendaki komona nkolo Yesu mpona kokota kokonzela likolo nasala nini nkolo alobaki nini papa batano Nicodème nkolo Yesu ayebisa ye abotama mbala ya mibale ebiso tosali nini tobotami mbala boni yango toyeli no totika mabe tosala mala mokili etondi na mabe biso tosala malamu mpo tobikisa milibu na biso Nikodeme bazokende na moi te kasi na butu po bakutana na nkolo basolola bien elelo oyo biso tobotami mbala ya mibale donc tosimba likambo oyo batata balobi na biso yango nde ekolongisa biso eza bolingo mibeko mpe misala tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen kanisa na mokala tata nzambe tomonaka Simeon Simeon atiaki lika na ye na tata nzambe batilaki ye bapoison Simeon kaka omona na Bible mais akufaki te ndenge papa Simon Kimbangu alobi yako bapasi batata na biso bamonaki bapasi oyo soki batata na yo ndenge bakanga batata na yo ndenge yalaki kala bakanga batata na yo na première génération bakangi batata na deuxième génération banoko na yo banini mais na génération oyo les jours suivants nzamba ko bimisa biso na place oyo bakangaki batata na biso bakangaki ba oncle na biso banini nzambe akobimisa biso. Merci à solo bande ko balani radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu ndenge tozali ko continuer na kati na émission na biso émission masolo ndenge to wuti ko loba yango na thème na mokola lelo le jour suivant toyebi nyonso nzambe akosala ka likambo na ye ezala pasi exuyo ndenge to wuti ko loba yango bien batu bazali ko sekayo ou bien mokili
ezali kokanisela makambo ebele kasi les jours suivants ezali les jours oyo Nzambe akosalaka likambo na ye. Mama Fifi tosukaki epai tolobaki bataki ya ennemi pamba te lelo oyo pasi tozali komona ezali bataki ya ennemi eza na ba domaine oyo tolobaki oyo Satan akolingaka mingi ennemi muta mviongolo akolingaka ko attaquer mingi tolobaki yango ezali ba domaine moko spirituel, domaine physique, domaine social, domaine moral, ezali ba domaine relationnel, ba domaine émotionnel, ezali ba domaine oyo Satan alinga ko attaquer mingi yangwana ezali ko sala ke bana na Nzambe balembi. Tolobaki domaine spirituel tolobaki likambo na Job ndenge nini Job ayokisaki Nzambe na ye sonité et elle a passé dans les sengo kasi andimaki kosalela Nzambe na ye pe awanganaki Nzambe na ye te ndenge moko biso bana papa Simon Kimbangu tondimi ko na papa Simon Kimbangu nakolobaka ngo bana papa Simon Kimbangu esika yo zali kotala biso esika nyoso yo zali ozali mwana papa Simon Kimbangu ndenge tolobi ezala pasi ezala batu bazali koseka yo ezala makama ndenge na ndenge kolemba te zala na elikia ke les jours suivants papa Simon Kimbangu akosala yango tolobaki ke tokotaki na domaine physique toyebi ba pasi o tozali komona na kati na mokili tozali komona maladi ndenge nini ekoti na kati na mokili na tina mosusu te po ete toko kolemba to mona pasi yango na mafifi toyebi te kotikela yo pe moke pamba te ngai so na koti na kati na likambo wana ekozalaka mwa esengo pe ekozalaka pe pasi na bato batali kolemba batali komona ete bakomi désespéré batali komona ke mokili pa na bango ndile libanga moka monene kweli ye moyen à s'en sortir etali susu te matali kobosa na ke nkoles mesia ayaki na kati na mokili pa tindaki papa Simon Kimbangu po ete aya kobimisa biso asikola biso tomona na bato na kati na mokili pe tozala pe lokola bato mosusu nde bakozalaka mama Fifi na evite na kati na ba domaine soko ko bakisa nini simande to ko continuer na ba domaine na biso po to ke na kosukisa émission na biso papa Lambert na mayolobi ya solo eza makambo minene o etali ete les jours suivants ndenge lobi yango papa Simon Kimbangu tolobaka ye kaka ndenge tolobaka na émission na biso ete tokolobelaka bobele monene ya papa Simon Kimbangu tango tokolobelaka monene na papa Simon Kimbangu toyebi ete papa Simon Kimbangu yende aza molimo mosantu yende azali tata na nkolo Yesu Kristo donc tango tozolobela Kimbangu tozolobela bango so royaume de cieux nyonso na kati ya Kimbangu ya solo domaine physique eza likamoko ya pasi ndenge lobi tozomona ba maladie mingi ezoya kati na mokili oyo ezali nango vraiment ya tata Nzambe te bana Nzambe na tango baza na pasi bana Nzambe baza na pasi yango wana tolobi ete les jours suivants na les jours suivants na tango Nzambe asalaka nde toutai koloba ngo biso nyonso ete papa Simon Kimbangu ngana zo répéter ngo alobi botika koyima ima po ye ndazali Nzambe ayebi nyonso alobaki na biso déjà ke année o eza année moko ya pasi année moko ya mbutu ndenge eloba mama folo mbutu donc ayebaki na yeke mais suka nango bana Nzambe bakozala na bango kaka na esengo to kosepela po ye ayaki po na kobikisa biso. Merci mama Fifi na kanisa pe merci bande ko bozali kolanda biso ndenge tozali kosala émission oyo to bengi yango les jours suivants Nzambe akosala kalikambo na ye tozali komona mingi ba domaine social au domaine social oyo Satan socialement tozali komona pasi tozali komona ndenge nini pasi kotina. Merci yangwana bana papa Simon Kimbangu to soignaka ba relation na biso totika ba semence ya division pambate ba semence ya division yango ezali ko sala ke biso na biso tozali koyokana te tozali kokabwana tozali koloba na makambo mabe kofundana yango wana domaine wana ezali domaine moko relationnel oyo moyina ezali kobebisa po ete kobungisa bana papa Simon Kimbangu omoni esika ba domaine oyo tokoki kolobela yango mingi oyo moyini akolingaka te azali kokotisa pa na biso oyo ezali kolembisa bana papa Simon Kimbangu yango wana yo mwana papa Simon Kimbangu ndenge tozali koloba ezala pasi ezala makambo minyoko ya ndenge na ndenge tozali komona mikolo yo nyonso batu mingi bavandi na bandako batu mosusu bazali na batie bango pembeni batu mosusu bazali kolela makambo ndenge na ndenge ba mosusu pasi na maladi ba mosusu makambo ya ndenge na ndenge me mwana papa Simon Kimbangu kiangani soki otie elikia na yo na papa Simon Kimbangu ndenge tozali kolobango na mokola lelo bozali kolanda ngai otie elikia na yo na papa Simon Kimbangu kiangani
le jour suivant nzambe eyali jour ya ye papa Simon Kimbangu akosalisa yo akobimisa yo na pasi oyo ozalaki nango yango wana mwana papa Simon Kimbangu na mokolo lelo esika nyonso yo ozali kolemba te ezala ndenge nini lingomba ya papa Simon Kimbangu echangeaka te ezali kaka ndenge yango bakitaki nango na lola bakiti nango na se biso nde batu to changer ba comportement na biso nde batu to tika ko monta batu pasi biso nde batu to tika ko nyokola baninga na biso nzambe nkolo semose ya lobi linga moninga na yo ndenge yo milingaka mama Fifi na kanisa na yebite soki okoki ko bakisa na place poto ke na suka émission na biso pona etomoni ete bato mingi balelaki yango toyi papa Kodia Fumweto levier na biso oyo le grand conseiller na biso na kati na émission masolo pe papa Mbuta Teyo Kitanu ndenge bazo kopesa ba conseil que il faut koteya papa Lambert ma émission masolo ko lobela likambo oyo ko lendisa bandipa mate bana papa Simon Kimbangu balembi mais to lemba te lingombe zali ko tambola ki toko koleka po ngai nazali ko sepela po ete mutu na mutu azali ko monana na bizaleli na ye nde nzambe tangu nango ekoki azali ko lakisa ba oyo tozomona pasi o bakanga maka o baza ko mona passer na bi botanga yango te lelo tozoko kena likambu ya sika nde toko sepela nango mama Fifi na tikile malo tozolobela likambu ya les jours suivants ndenge na lobe ezali kama monene mena kozonga na malobo tata na biso papa Simon Kimbangu akopesa biso tango nyonso ya lobi nini alibi to tonga nkamba pamba te mapamboli na biso ezali kuna ekobikisa biso mboka oyo etonda nyonso ya kitoko eza bobele na mboka nkamba eluselemi ya lobi to sala kaka posa ya tata nzambe oyo asalaka malamu nzambe akobosanaka yete ya lobi lisusu to sala makasi to zala bobele se makasi na mabondeli pamba te monduki ya mondimi ezali bobele mabondeli ya solo alobi pe oya tchakeliki en tout cas biso nyonso toyebi yango malamu ete oya tchakeliki na nzambe na ye akoyokisamaka soni soki mokete papa Lambert biso tozali bilombe ya molimo mosantu ndenge na lobaki yango na ebandeli teza likamokete tondimaki tolobi tokopesa ye maboko tango tolobi tokopesa papa Simon Kimbangu na maboko eza na PTT solo se bandeko na ngai ye apesi biso deja fongola lobi bolingo mibeko misala yango kaka nde ekolongisa biso ndenge mama na tu mama Ani vita na Londres ndenga kolobaka yango tango nyonso papa Lambert bozala lokola Jésus de Nazareth ye tango alingaki kokweya po ete na croix na ye kasi atelemaki akendaki na croix na ye tina komisaki yango tina Golgotha yo mondi ya papa Simon Kimbangu soki yo lembi na mokola lelo nde bozali kotala ngai na mokola lelo telema ndenge bozali kotala ngai kokosa malisusu te muto ya loka biso akanga biso bande to fongwama papa Simon Kimbangu kanga na lobi to fongola misu so balobi to kanga to sa nini to boya so balobi kanga misu to boya mokonzi na biso kaka se moko papa Simon Kimbangu kiangani ye muta yebi epa tozali kokende ye muta epa to wuti ye muta yebi nenga ko bongisela biso nde to suki na émission na biso na mama Fifi ne to so ko ba susu mwa moke simana yango to remercier bande ko na so bazali ko salisa biso po ete émission na biso moko lelo les jours suivants to suki sawana. Oui, solo c'est solo les jours suivants. Dès que le belango mais to kende kaka na conclusion yeme papa Simon Kimbangu kiangani. Na kanisa wana lokwa papa di aye ayebi ki Kongo pena papa di ayebi ki le ki Kongo la pongai so na lobe on ko babatana na ngai. Kasi papa di ayebi ki Kongo ndenge nini yemo ko papa Simon Kimbangu kiangani alobela ki likambango pona ko pesa makasi na bana na komba tata mwana pe molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani le 25 mai makamba lobaki nini abi nselele tatikidi tadi meno manika tudi dinsa toyoki ndenge ni pape dia yebisi biso mokonja bule nzambe molimo mosantu ndenge ni alobeli biso na ko expliquer bino na lingala elobi boye fourmi azo fina to ko swa minu na libanga azo bebisa minu na ye me akokoka kolia yango te bana tata Simon Kimbangu ata mikakatano nyonso tozomona eskaka azali akotika biso ata moketa bia tako mikakatano ezali kotungisa bino bobanga na bino te bokolonga yango na kasa papa Lambert likamuke na mekai koloba
na ba oyo nyonso tozali komona ete na kati na lingo toujours ba makambo ngo communauté ezaka na lingomba teza partout ya mokile ningani ningani bisika nyonso ningani ye moko azoningisa po mbata ndenge nini so to ningani te ndenge tokoyeba monene na ye il faut toyeba ete yazali nzambe molimo mosantu to lukaka tango oyo papa Simon Kimbangu soki azali nani azali vraiment solo nzambe molimo mosantu ayaki na conclusion na nga papa Lambert eza yango wana pona kopesa makasi na bana ya papa Simon Kimbangu tokende kaka pa tozokende na liboso likambo ezali yango tolobi place tongende kotelemela eyebani eyebi ngonga te eyebi mpe ntango te mokolo te me toyebi ke nkembo ezali kosepela mpe ezali tosalaka misala ya Yerusalemi toyebi ke baza kodécourage bino mingi na makambo ebele surtout baresponsable kasi lukuta na bango nselele kwenta bumbe tadi me no manikata sa enza ndenge nalobi bakongo bayoki fourmi tomona bafourmi mosusu libanga yango oyo me aza kofina yango bia koswa mino me aza kobebisa mino na ye akokoka kolia yango te nselele tabumba tadi me manikata sangani kalenda niko lokola bato mosusu tozomona bango bazotelemela makambo oyo ezali ke ya mabe bango bakangami kaka lokuta na bango nzambe azali topesa reta na tata nzambe te totindama tosala misala oyo azali kotinda biso bongo tokobika. Merci Mama Fifi, pe merci bandeko bozali kolanda biso kati na émission masolo émission bino bokolingaka mingi bana pa Simon Kimbangu tokosenga ka mbongo te tozali côté ya ko évangéliser tozali ko sala rôle na biso ya évangélisation pe na bandeko to monike na biloko tozali ko salela tozana ngo ya kozanga ndenge to wuti kolobango tokosenga pa banani tozalaka na totekaka te tosalaka émission te soki tozalaki émission tolaki koteka ba émission ba cassette mbele tonga osala mwambo bonga ko mona ke ata ndaku moko na nkamba tonga kotonga tokomi émission masolo to pesi yango cadeau na papa po totekaka ba cassette mais totekaka te tozali kaka pona koteya kolobela bino sanga pasi mo Kimbangu ya monene na pasi mo Kimbangu nde tosengi na bino nyonso bandeko o bozo ko salisa biso o salisa biso bobenga biso tozana posta na bino tika ete totelema Mama Fifi tika ete totelema na bino petelo ba ete les jours suivants ya bana nzambe ezali pe ya bana satan ezali donc oyo azali ko monta bana nzambe pasi na mokola lelo ozali ko lelisa bana nzambe yebaka ngo les jours suivants nzambe pe akolelisa yo pona wana nalingi yo oh Kimbangu. Merci Mama Fifi, merci na bandeko na biso botika la malamu ndeto komi na mbala sima. Nalingi yo oh Kimbangu.